balabala kolo lobi nanga déclarer o lingina bandi ko déclarer sur base ya 11 ans balobi nanga dans zo déclarer na silisi. C'est alors que le Seigneur a betinga na lipeka ba betinga na lipeka pa tana zo baluka bazo ebisanga ke tala likolo na tali likolo bien aimé courant ezalaki te courant ekatanaki na tali likolo na moni lumière makashe sali cercle ya munene likolo mais na kati ya cercle on lumière ya makashi na kati ya lumière nazo mona lokola lipata wana esali image ya mutu image lokola image ya angelu na mapapu na makolo mais na maboko na ye asimbi vase. Dans Nathalie bien, na yoki chair de poule et salinga, na yoki suke teleminga na mutu, na bandi ko intercéder, na zoloba en langue. Nathalie likolo, c'est alors que nazo mona na kati ya cercle, cercle ezo koma munene, ezo fongwama, siko ko fongwama na ngwa ezo sala lokolo ezo kita, lumière wana ezo kita, c'est alors que na moni mutu wana atelemi na kati ya cercle. Un ange. Siko eloko ekamushinga eza un ange alati pembe makashi mais na mutu na ye na moni couronne wana ya mwindu na moni na likolo ya mutu couronne lokola ya ba prince ou ba roi balataka mais couronne wana ya mwindu na moni awa na moni deux cornes na mutu na ye. C'est alors que je me suis dit oh yo ange on azomona aza ange ya lumière ou bien aza ange ya obscurité. Tala ndenge zo panza na wapi na moni eloko moko lokola globe terrestre soki ba fongoli yango ekokoma planisphère siko na moni eloko wana ba liquide wana ezo panzana na planisphère, c'est-à-dire na globe terrestre ezo panzana na kati siko ko panzana ezo panzana na globe terrestre na moni molili ekoti makasi molili ekoti na globe wana na planisphère wana molili oyo nga na mona na note molili ya ndenge wana. Le Seigneur me demande qu'est-ce que tu vois na moni. J'ai dit au Seigneur na moni ténèbres makasi na globe terrestre nyonso ezomona na lisusu ndenge ba dessina ba carte wana ezomona na lisusu te nazomona ba dessin te nazomona ba nini wana te ndenge totanga na géographie. Le Seigneur me dit c'est quoi? Regarde ange na moni ange wana bandi goganga azoganga siko mungongo na ye ezobima lokola ya bête ya nyama moko boye azoloba azoganga tindenga azoganga wana misu na ye ezo changer nazomona nzoto na ye ezo changer ezongi ndenge ezalaki échanger ezongi ndenge ezalaki échanger ezongi ndenge ezalaki tango azoganga nazomona ténèbres ezo se multiplier makasi na planisphère. Baluka tango na baluki na tali côté mususu bazola kisanga batu organisation mondiale basali réunion mais na moni na kati ya réunion na bango na moni satana na moni moko les ya ba président onga na yebi ya ba pays ya monde entier ezali muto telemi wana c'est le dragon lui-même le Lucifer lui-même azo pesa bango instruction alobi na zo multiplier ba mandat ya batu misusu mais bo servir nga bo aider nga po mission nga ekokisama. Mission na ye eza nini? Mission na ye eza ya ko dominer mokili na ténèbres na obscurité. Nde alobi atsali loboko boye na se na moni ba carton ebele alobi na bango bozwa ba produit oyo bo pesa na ba mboka na bino bo pesa ba peuple na bino
bo injecter bango. Une fois que bakozwa produit oyo, bako appartenir nanga. Bako se soumettre na bino batonga na zo pesa pouvoir, bako se soumettre na bino, bako tomboke la bino te, bako se rebeller na bino te. Dit eza vaccin oyo bazo pesa na monde entier pour na makambo etali coronavirus. Pour ezala anti-coronavirus. En réalité, eza anti-coronavirus te, en réalité, eza marque de la bête, eza domination ya satana. Eza produit ezo facilité Lucifer pour à contrôler mokili. Bokomona après batu kozwa vaccin wana mokili ekokweya na obscurité ya makasi, buzobe koleka makasi, péché ekodominer monde entier. Église ekozali susu na parte, batu bakokoma ba incrédule par rapport ya église. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezo traité batampo banduta baboko na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokoma batume na depo makala yaka po tebi docteur azaka kaka moko coach azaka kaka moko kozwa eza nango facile aza pe na Facebook WhatsApp basite nyonso internet soki olingo ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala pe compte YouTube tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Si bien aimé dans les seigneurs, shalom shalom. Eskanyo so bozali balandi ya nouvelle tendance télévision. Bozana Europe, na Océanie, na Asie, na Amérique ainsi que na Afrique. Topesi binombote au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé chaque fois ceux qui bozo mon abiso toleka na etandoike. Tozo leka te poto beta masolo moko ezanga tina. Tozo leka poto beta masolo o etali bokonzi ya likolo. Aussi longtemps que Christ n'est pas encore revenu, tozawa na kaka poto teya, poto loba de la part du Seigneur et to révéler batu mystère ya nzambe. Koza la prophète ezate kaka que namoni. Mais il faut aussi qu'on révèle ce qui est caché dans la pensée de Dieu. Ndenge Bible lobi que l'esprit de Dieu sonde le cœur de Dieu, sonde la pensée de Dieu. Tant ya Noé après déluge a sali offrande, a sali sacrifice banyama nyonso atumbeli nzambe. Tango solo emati likolo sacrifice wana ebimisi solo. Bible lobi Dieu disa dans son cœur aloba boite batu bayoka, aloba ba ange bayoka te. Mais Dieu se disait dans son cœur que nakoboma lisusu mokili na mbula te. Soko boyebisa ngana tango alobi na motema na ye abimisi yango te. Ayebisi ata prophète te. Mais alumi lobeli na motema na ye. Soko nani abimisi maloba wana po Moïse akoma yango? C'était le Saint-Esprit. C'est lui qui sonde le cœur. Tozawana juste pour to sonder pensée ya nzambe. Kolozo alokumu eza prophète Félix Grace les jeunes lions. Il y a cité missionnaire Arche de l'Éternel. Semae en cycle. Moi, il y a apôtre Pierrot Kaninda, éclaireur.
Bien aimé, c'était prévu que tous les cas pour continuer. Makambo to bandaki déjà koloba depuis le temps passé. Mais to zongi awa le lotoye juste pour te transmettre un message au colon. Naïbsa bino l'autre fois que naza prophète parce que Zambandimi naza la prophète. Et nous sommes na osala ngo pona sepelisa batute na osala pona sepelisa nzambe. Bato bakoki ko finga, bato bakoki ko critiquer, bato bakoki ko chola, koloba nyonso bakoki koloba, mais mon cœur est dans la joie pendant que le Seigneur agrée oyo nazo sala lokola œuvre. Nazana message oyo na lingi na transmettre kozala tamuke kaka, na transmettre message o tamuke kaka. C'était lobby Nabutu potota et lobby etana. Tozana séminaire na église to yambi pour ça dans Zambie moko wuti Congo central pasteur Daniel onazo pesa mbote nanda ko tikali azaloge pananga. Pendant que tozo sambela na butu natikeli chambre nanga nga nazolala na salon. Pendant que nazo sambela na butu pona séminaire. Le Seigneur me dit, quand on a tali heure, qui entre 2 heures et 3 heures. Le Seigneur me dit, grâce, bima libanda, na yo kite, na continue koloba, na continue ko sambela. Quand na continue ko sambela, le Seigneur me dit, grâce, a benginga 2 fois. Alors bima libanda. Na yoki lokola molimu nanga zo matapona sambela makasi. Na yoki lisu le Seigneur m'appela pour la 3e fois. Grâce, bima libanda. C'est alors que na bimi libanda en parlant en langue. Na zoloba en langue na bimi libanda. Tant na bimi libanda kolo lobi nanga ko telema na lopango te bima na balabala. Na bimi na balabala. Kolo lobi nanga avance. Kende esika balabala na yo ekoti na balabala misusu ekotani. Na bimi, j'étais seul nazo sambela en langue. Na bimi na balabala. Kolo lobi nanga déclarer o lingi na bandi ko déclarer sur base ya 11 ans balobi nanga. Na nazo déclarer na silisi. C'est alors que le Seigneur a betinga na lipeka. Ba betinga na lipeka pa ta nazo baluka bazo ebisanga ke tala likolo. Natali likolo. Bien aimé courant ezalaki te, courant ekatanaki. Natali likolo na moni lumière makasi sali cercle. Cercle ya munene likolo. Mais na kati ya cercle on lumière ya makasi. Na kati ya lumière nazomona lokola lipata wana esali image ya mutu. Image lokola image ya angelou na mapapu na makolo mais na maboko na ye asimbi vase. Dans natali bien na yoki chair de poule et salinga na yoki suki teleminga na mutu na bandi ko intercéder na zoloba en langue. Natali likolo, c'est alors que nazo mona na kati ya cercle ezo koma munene ezo fongwama. Si vous fongoma na ngwana ezo sala lokolo ezo kita lumière wana ezo kita, c'est alors que na moni mutu wana atelemi na kati ya cercle un ange. Si vous eloko ekamushinga eza un ange alati pembe makasi, mais na mutu na ye na moni couronne wana ya mwindu, na moni na likolo ya mutu couronne lokola ya ba prince ou ba roi balataka, mais couronne wana ya mwindu. Na moni awa, na moni 2 cornes na mutu na ye. C'est alors que je me suis dit, oh yo ange o nazo mona, aza ange ya lumière ou bien aza ange ya obscurité. Natali na makolo na ye, na moni makolo na ye ya mabende. Ya libende, lokolo na ye eza ya libende. Lokolo mususu ya libende. Aza lokolo mutu. Mais le col un démon géant là, un géant là, a telemi na kati ya nini wana, mais na maboko na ye asimbi vase. C'est alors que le Seigneur me dit, grâce, regarde bien, qu'est-ce que tu vois? Non, je vis un homme, mais c'est un ange, asa bizarre.
na maboko na ye namoni vase wana eza ya nini kolo alobi tala oyo azosala yoka babandi d'abord na lumière et apparaître nano likolo à part lumière ange à apparaître il faut avoir le discernement pour découvrir que aza ange ya lumière ou aza ange ya ténèbres namoni azwi vase azalaki nango apanzi yango namoni na kati ya vase produit moko ebimi na kati ya vase namoni ezopanzana produit wana eza liquide moko boye ebimi na kati ya vase namoni ezopanzana kolo alobi tala ndenge ezopanzana wapi namoni eloko moko lokola globe terrestre soki bafongoli yango ekokoma planisphère siko namoni eloko wana baliquide wana ezopanzana na planisphère c'est-à-dire na globe terrestre ezopanzana na kati siko kopanzana na globe terrestre namoni molili ekoti makasi molili ekoti na globe wana na planisphère wana molili oyo nga namona nano te molili ya ndenge wana. Le Seigneur me demande, qu'est-ce que tu vois? Namoni, j'ai dit au Seigneur, namoni ténèbres makasi na globe terrestre. Nyonso ezomona na lisusu ndenge ba dessina ba carte wana ezomona na lisusu te. Nazomona ba dessin te, nazomona ba nini wana te ndenge totanga na géographie. Le Seigneur me dit, c'est quoi? Regarde ange. Namoni ange wana bandi go ganga. Azoganga. Siko mungongo na ye ezobima lokola ya bête. Ya nyama moko boye. Azoloba azoganga. Tindenga azoganga wana misu na ye ezo changer. Nazomona nzoto na ye ezo changer ezongi ndenge ezalaki. Échanger ezongi ndenge ezalaki. Échanger ezongi ndenge ezalaki. Tango azoganga nazomona ténèbres ezo se multiplier makasi na planisphère. C'est alors que j'ai posé la question au Seigneur. Et loko la kisinga elingi kolobani. Pourquoi mouvement oyo? Kolo lobinanga grâce. Je t'ai choisi comme un messager. Malgré incrédulité ya bato. Lokola bato ba komi mitema mabanga, bato ba yokaka lisusu prophétie te. Bato ba so considérer lisusu message te. Mais je t'envoie, va parler. Ndenge nazo sala émission oyo. Bazo zelanga na émission moko ya TV. Bazo zelanga pona kende ko pesa message, pona kende ko lancer yango. Le Seigneur me dit, parle à l'église. Église est tirée attention. Église a tiré attention parce que le diable est en train de propager les ténèbres sur la terre. Au monde planisphère, au monde globe terrestre, au monde représente le monde, représente la terre. Ange wana au monde azo ganga wana aza ange ya obscurité. O satana tindi po a lancer ténèbres wana na se ya mokili. Soki ténèbres wana ko lancer yango na nzela ya nini? Kola lobi nanga baluka tango na baluki na tali côté mususu bazola kisanga batu organisation mondiale na moni basali réunion mais na moni na kati ya réunion na bango na moni satana na moni moko les ya ba président onga na yebi ya ba pays ya monde entier ba président mususu onga na yebi je les ai vu na réunion wana. Nazomona mutu oyo na salle bavandi esika cher na bango ezali non na kokoloba podium ezali mutu atelemi wana c'est le dragon lui-même, le Lucifer lui-même. Azo pesa bango instruction alobi nazo multiplier ba mandat ya batu misusu mais bo servir nga bo aider nga po mission nga ekokisama. Mission na ye eza nini? Mission na ye eza ya ko dominer mokili na ténèbres na obscurité. Nde alobi atsali loboko boye na se
namoni ba carton et carton et carton ebele. Alobi na bango bozwa ba produit oyo bo pesa na ba mboka na bino, bo pesa ba peuple na bino, bo injecter bango. Une fois que bakozwa produit oyo bako appartenir nanga, bako se soumettre na bino batonga na zo pesa pouvoir, bako se soumettre na bino, bako tomboke la bino te, bako se rebeller na bino te. C'est alors que le Seigneur me dit au moni ba produit wana azo pesa po ba panza eza nde au moni anja za na ngoli kolo na kati ya wana omoni epanzani na planisphère eza produit wana Lucifer azo pesa bato ba représentant ya ba pays. J'ai demandé au Seigneur c'est quoi. Le Seigneur me dit eza vaccin oyo bazo pesa na monde entier pour na makambo etali coronavirus, pour ezala anti-coronavirus. En réalité, eza anti-coronavirus te, en réalité, eza marque de la bête, eza domination ya Satana. Eza produit ezo facilité Lucifer pour à contrôler mokili. Bokomona après batu kozwa vaccin wana mokili ekokweya na obscurité ya makasi, buzobe koleka makasi, péché ekodominer monde entier. Église ekozali susu na parte, batu bakokoma ba incrédule par rapport ya église. Batu bakokoma incrédule par rapport ya message ya solo. Batu bakokoma incrédule par rapport ya évangile ya solo. Ba grand évangéliste, ba grand évangélisateur, ba grand porteur, ya parole de Dieu, ya parole ya sanctification, ba considérer bango lisusu te, ba ko kanga bango, ba ko torturer bango, ba ko humilier bango, ba ko finga bango, ba ko zala bazo te bango bazo finga, ba to bazo finga bango. Satan va dominer le monde. Eza makambo oyo c'est l'explication que le Seigneur m'a donné. Nazo senga bino batu ya tembe bomesana ko finga biso tango tozo pesa message bomesana ko critiquer biso na yebi ke simanango yo ko landa yango okosala boy ata osali boy problème ezate mais l'essentiel le message est transmis et le peuple qui va considérer ce message makambo Satan zo sala chiko je crois na pesa message le Seigneur m'avait envoyé l'année passée. Bato balanda émission wana, bato balanda message na pesa wana. Le Seigneur m'avait dit makambo ya coronavirus et ça ne vient pas de moi. Makambo ya coronavirus vient du diable. Le diable cherche à dominer le monde. Simanango akoluka koma a posséder bato. Na lobela ki yango bato balanda émission wana bako pesa nga raison na oyo nazolo basiko. Makambo Satan linga sala eza makambo il fallait esalema après enlèvement. Après enlèvement église nettoyami. Tokei tokutani na mobali ya libala na mapata azui biso amemi biso epa ya papa na ye na fête de noces. Pendant ce temps-là mokili ekotikala bato bandimela Yesu te, bato baboya évangile, ba incrédule. Tango évangile ezo teyama, bango bazo viser kaka mbongo. O bazo lo babongo pona mbongo, bazo sala bongo pona mbongo, bazo baza ba escroc, bazo sala. Mais tout na Bible très bien, évangile teyama kate sans mbongo. Soit que tangi Bible na Matthieu, okoyoka bazo expliquer bato Yesu zo tamona bango pona mbongo. Musala na bango ezakaka po ba pesa ye mbongo. L'évangile est gratuit. La parole de Dieu est gratuite. Mais l'évangélisation n'est pas... Pour votre information, vous voyez que na chaîne Oyo, na nouvelle tendance, na les rapambate, je paye de l'argent. Zamba Pambola. Maman o atinde libiso mbongo ya kofuta na émission. Mokoloana. Zamba Pambola yo. Voilà pour na mbongo na yo, le loto leki. Donc ce qui mbongo na yo wana ezala kite le loto linga to pesa message oyo te to linga to pesa ngo ndengeni parce que c'est une chaîne commerciale. La parole de Dieu est gratuite mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Ce que tango bato ba pesa message ba sala nzambe ba koleka ba pesa message tellement que yoza obsédé ya mbongo oza accro ya mbongo o adora mbongo yo nyo olinga ko kabate yo komona kaka bazo sala pona mbongo yango de ofingati siko depuis yo bomba ya yo wana obomba okomana ngo déjà combien nini oza nango dis-moi ce que tu as moi je te dirai ce que tu es
ololanda message ofukama o se repentir oluka nzambe yo tu te mets là pour insulter, pour critiquer. Yoka bato baboyi koyoka message ya salut, bato baboyi koyoka message ya vie éternelle. Tango biso tokokende na enlèvement bango bakotikala sur la terre. Mokili eko se dérouler normalement, sauf changement ekozalaka ke évangile ekozala lisusu te, église ekozala lisusu te, bible ekozala lisusu te. Parce que bible ezo exister lelo parce que église ezana. Boyebe que ezana ba crise ebele, il faut frapper monde, mais ezo frapper monde te parce que l'église traîne encore sur la terre. L'épouse du Seigneur traîne encore sur la terre. Ezo stopper ba mbonge wana, ezo stopper ba mipepe wana. Oye monani oya coronavirus na ba vaccin ndenge zo pesama. Eza juste avertissement. Batan ekozala tant douloureux ekoya. Je suis en train de prophétiser. Tant douloureux ekoya. Tant douloureux ekoya. Mais oh eza juste commencement. Ah, yesu alobi tango bokomona basini nyoso ekozala juste commencement. Pendant ce temps-là, mokili ekotikala, évangile ekote ya malisusu te. Mokili bako contrôler yango na epa ya antichrist. Antichrist ndi ako contrôler mokili. Akozwa pouvoir religieux na pouvoir politique ako contrôler yango. Yako banda ko imposer ba roi, ba président na ba mboka nyonso ya monde entier. Ako banda ko imposer na gouvernement na ye. Ba gouvernement ya monde entier ya ba pays nyonso ko dépendre pa na ye. C'est-à-dire ko koma roi à s'imposer sur la planète Terre. Ce qui est tangi Apocalypse chapitre 13, à cause de la pouvoir, il y a que ceux qui ont un magasin, ils ont un magasin. Au comment on a un agent, il y a l'État, il y a un agent, il y a un agent, il y a ceux qui DGI, ceux qui ni wana na yebi yango kutute. Ba oba futi saka ba pako ya l'État. Au comment on a ndenge ba lekaka na ba maison, na ba magasin, na ba boutique ya batu. Po ba futi sa pako ya l'État, boko mona ba agent wana ba koya na magasin na yo. Balomi na yo totindami na kombo ya mokonzi ya antichrist. Pesa loboko na yo ya mobali po oteka. Pesa loboko na yo ya mobali. Opesi loboko ya mobali ba beti caché likolo awa. Caché wana eza 666. Opesi elongi na yo awa. Babeti caché pas 666, c'est-à-dire elingi kolobake appartenant au diable, aux amouana ya satana. Ndeta wana babenyango grande tribulation. Grande tribulation. Totanga dans Apocalypse chapitre 13. Avant de continuer. Parce que je vais chuter bientôt na loba ke na loba trote. Yoka. Apocalypse chapitre 13 na bandana na verset 15. Mais yo ceux qui okolinga ko expliquer, okoluka ko comprendre na makambo oyo tanga chapitre 13 mobimba. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Ainsi qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fissent tuer. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur les fronts, na loboko ya mobali ou bien na elongi, na mbuzu ou sur les fronts. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Que Dieu bénisse sa parole. Balobi ke tango bakoya na pouvoir ya bête. Bête wana ba pesi pouvoir ya ko ba adorer ye. Siko tango bakoya na kombo ya bête. Soki opesi loboko ba beti ou soit mbunzu ba beti wana koteka. Okosala makambo okende na banko retirer mbongo. Soki ozana ngo te ko retirer mbongo na banque te. Soki ozana ngo te okoteka te, okozwa musala te, okosala te. Okobimatanda kuna yo te.
tango ko avancer bambule avancer bakobanda ko torturer batu na ndenge nini soki osali yango te babimeli yo oza na musala te oza na bureau te oza oza agent ya l'état te oza na ndako balobi pesa loboko to beta mat de la bête oboyi bible lobi ke bakokata yo loboko bazim epée bakati loboko pa makila etangi soki oboyi babeta bakati loboko mosusu pa soki oboyi bazwi sizo bakati litoyi pa makila ezotanga jusqu'à ce que okondima ke bobetanga yango soki oboyi bakoboma yo biteni nde temps oyo balobi ke temps ya grande tribulation nde yango wana siko bato bakoboya babeta bango marque de la bête nde oyo bible elobi ke bakose racheter avec leur propre sang. Or, nous sommes appelés à être rachetés par le sang de l'agneau et non par notre propre sang. Frère, ça là est fort au kendena enlèvement. Kolingate otikala na temps ya grande tribulation. Kolingate ça là est fort au sanctifier Nzambe, au sanctifier liloba ya Nzambe, au sanctifier vie na yo. Tika ko finga, tika licholi, tika ko tonga batu, tika ko langwa masanga, tika ekobo. Répands-toi, l'enlèvement est réel et ko salema ya solo. Bible elobi mokolo na mobali ya libala ko telema na mapata, lisu nyonso komona e. Les morts dans le Seigneur bako se quoi? Bakolata corps incorruptible. Tokokutana na bango. Bakonetoma. Nous les vivants nous serons transformés. Molimo mon santo kolongola biso sur la terre. Akomema biso likolo. C'est par là que j'avais dit. Église oyo bazalaka na molimo mon santo te baokende na enlèvement te. Nde esika na lobela ke église catholique baokende na enlèvement te. Église kimbangiste. À part ba o bandima Yesu balobi église de Jésus-Christ. Par son envoyé spécial. Bandimi Yesu. Ok, il y a le Saint. Là où on croit en Jésus, sans l'idolâtrie, il y a le Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, bah ok, dans l'enlèvement té. Nani akotombola yo alongolo na mabele, akomiso na mapata ici comme konzi akotelema. Nani? Si ce n'est le Saint-Esprit. Siko yoka, na lingi na silis. Zamba yebisi ngai. Na feti ya Kana, Jésus abongolaki mai vino. Kasi sali wana bato bamonaki te. Yamba souffle ngai bikenda na veni Luka na direction Birmanie derrière maison communale ya Ngiringiri. Ndio komona sali wana. Yango na ye. Po ye Nzambe akosaka te. Po nga na yebisa Nzambe wana so akosi nga na ye tolobana te. Du nouveau à Kinshasa. Ngirigiri la Sika, la salle polyvalente Sam Setchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très disponible à un prix abordable. Mariage, conférences, réunions, anniversaire, pour toutes vos cérémonies, Sam Setchek, très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yassika, du nouveau, nulle part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci Seigneur, merci. Talabo que Sénézali, entre Fétu Kendaka, il y a voisin na yo, voisine na yo. Ce qui est beau que Sénézali est solo. Feti ya yo kosala mokona te. Ya yo yakanangwao. Merci. Il faut essayer na temps ya grande tribulation. Satan a yebi prophétie. Abendi yango sikoyo. À corrompre conscience ya batu. Gouvernement va imposer vaccin. Ba gouvernement ya monde entier va imposer vaccin wana epesama epa ya ba chrétien. Soki ozana musala.
soki oza na musala bakoimpose yo ozwa yango, soki ozwi yango te okosala te bakoloba ke soki ozwi yango te okokontamine bato misusu. C'est les mensonges, c'est les mensonges. Baza na posa kaka o appartenir epai ya Satana, bakoma yo ke appartenant au diable. Soki oza na musala te oza na musala oboyi kozwa yango bakobenga no na musala. Et surtout bino bato boza libanda ya mboka na Amérique, na Europe, na Asie, surtout bino. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Parce qu'au Congo, nous avons un chef de l'État chrétien. Na yoka message na ye sur les vaccins. Tango batuna ye. Aloba que mes vaccins toko imposé yango batute. Oya kolinga kozua, akozua. Oya koboya kozua, akoboya. Eza lokola évangile. Oya kolinga kondima, akondima. Oya koboya kondima, abandi na ye mutoko imposé yandima ye swazate. Mais le grand problème, eza mokolo ya suka. Les amokolo ya suka. Le Seigneur m'a dit vaccin ezo pesa ma déjà. Bazo tourmenter ba chrétien, lobela ba chrétien. Loko les ananu temps ya grande tribulation te. Satana abendi kaka temps wana atiango. Erreur Satana sali. Asali yango pendant que l'église traîne encore. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Satan a sali que ba mettre ba marque de la bête. Ba mettre ba vaccin wana pendant que l'église est encore sur la terre. Oubliant que l'église a le pouvoir de changer la malédiction en bénédiction. Parce que la prophétie dit, même la porte de séjour des morts et qu'on résistait tel liboso ya église. Et kouke ya esika ya bawe yekote l'église était. Ata vaccin wana, malgré le pouvoir Satan tient à kati, malgré la puissance du diable, mais écoute l'église était. C'est alors que le Seigneur me dit, na yebisa ba chrétien, bon banga te, ceux qui sont vrais chrétiens, ko banga te vaccin wana. Mais avant tout, appelle-nous, nous allons prier pour toi. Toko sambele pona yo, na maloba oyo kolo atie na munoko na ngai. Zamba tindinga lokola missionnaire. Je suis missionnaire, prophète, et pas yaba o bazon di manke naza prophète, naza envoyé de Dieu, naza messager du Seigneur. Et pas yaba o bakomoya naza prophète te, naza simple garçon ya mutu munene, ya suki ebele, ndenge bafinga kabe o muluba, na lingana ya mabe wana. Oui. Yesu azalaki Messie, et pas yaba o bandimi ki aza Messie. Azalaki sauveur et pas ya ba juif o bandima ki aza sauveur. Azalaki mwana ya Nzambe et pas ya ba o bandima ki aza mwana ya Nzambe. Mais et pas ya ba boya atikala mwana ya Joseph na Marie. Ça ne va pas nous impressionner, ça ne va pas nous couper les oreilles de la tête. Oh, pourquoi bazo finga, pourquoi bazo comme un commentaire bazo finga? Non, c'est tout à fait normal. Mon maître a été insulté malgré ses multiples miracles. J'ai rendu gloire au Seigneur. Kola lobi nanga grâce. Yebis église, na mon église, na moni ba chrétien bazo se tourmenter. Ba chrétien bazo loba achiko toko sala nini. Bazo imposer biso vaccin. Or vaccin eza mabe. Toko sala. Je vous assure que vaccin wana eza mabe. Mais votre Dieu est vivant. Le créateur du ciel et de la terre. Le créateur de toutes choses qui sont sur la terre, qui sont dans l'univers et qui sont dans les ciels. Le créateur des humains, le créateur du diable lui-même a dit, chrétien, ne craignez point, car l'Éternel est avec vous. L'Église est puissante. L'Église a le pouvoir. L'Église est puissante, l'épouse du Seigneur. Nous allons transformer vaccin comme le vaccin ya ba bébé. Et que ça le côté na bazoto na biso. Avant ozwa yango, appelle-nous. Ceux qui aussi ozwi yango, appelle-nous. Le Seigneur a mis les paroles na munoko na biso. Maloba ebele zamba tie na munoko na nga na butu. Vers 3 heures. Alors binanga grâce. Na bengi yo mwana muke, na bengi yo mutu oyo za renommé te, na bengi yo lokola ba pasteur baza renommé te, na bengi yo mwana muke, rejeto moko ya muke, o azana no renommé te, na tindi nde yo, ba o ba kondima, déclarer maloba o nazotia na munoko na. Pendant ce temps-là, kolo alobi nanga fongola munoko, na fongoli munoko, na moni loboko bendi lo lemo na ngai. Kolo bandi ko déclarer azotia maloba mu pepe na ye na munoko nanga. Kolo lobi maloba on a tie na munoko na yo. Mutu nyonso azwi vaccin. Ou soit to alinga zo vaccin po ba blongole na musala te aza chrétien.
lobela ye maloba wana likolo ya vie na ye toko détruire le pouvoir ya vaccin. Ne craignez point, car l'Éternel combattra pour vous. Ne craignez point, le Dieu d'Abraham est vivant. Ne craignez point, chrétiens, je vous assure que nous allons dominer le monde. Nous allons dominer le monde. Malgré multiples systèmes et à Satan, la communauté internationale, na ba occultiste, nous bazo dominer, ba président nyonso, occultiste, bazo dominer mokili. Satan a corrompre bango pour pouvoir na bango ezala fort. Balancer ma pays, il y aura des pays nateurs na mokili. Au gouvernement a imposer vaccin wana. Soit que yango te bakokanga ou soit ba olongolo na musala soit ko bimana ndako te ozana mbongo na yo na banki okozwa yango te oh zambi wani zambi chimpinga baloji chilo mochikola cha makanda azo détourner bango makanisi na bango le Seigneur va leur détourner azo détourner azo baluka bango sima. Oh Jésus-Christ, tu es meilleur. Jésus-Christ, tu es puissant. Na sepeli na eloko oyo makanisi na bango, le diable est impoli, le diable est moins intelligent. Motumo ko tunanga na émission na sali na lobeli sur l'église catholique a komelinga na commentaire a lobi oza imbécile. Est-ce que yo oza intelligent ko le kaba intellectuel nyoso baza na église catholique? Ils ne sont pas intellectuels, même s'ils sont intellectuels, mais ils sont moins sages. Ils sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Akangi bango miso corrompre connaissance na bango. Bakondi ko découvrir la vérité. Oh, la Bible dit, j'ai caché ces choses aux sages, aux grands, mais je les ai révélées aux petits enfants. Na bombeli makambo oyo, batu ya buwanya, batu ya mayele, baye batangi mingi, na bombeli bango makambo oyo. Mais makambo na bombeli bango, na révélé yango epa ya baburiki, epa ya bana mike. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bazo traîner kuna na église catholique parce que baza ba occultiste, ba démon na bango ya occultisme, na ba démon ya catholique eko coopérer, ba ko sala libala. Ba ko tambola sika moko. Abe sango monseigneur, na lobi monseigneur, aza monseigneur na ngate, aza monseigneur son seigneur. Na ba ministre occultiste, na ba homme d'affaires occultiste, na ba député occultiste, ba osale loko moko. C'est pourquoi l'église catholique a cherché à détruire le Congo. L'église catholique a cherché à détruire le Congo. Vous êtes des chrétiens ou vous êtes des politiciens? Dites-moi, vous êtes des chrétiens ou vous êtes des politiciens? Vous les catholiques, vous les sangous, vous êtes des chrétiens ou vous êtes des politiciens? Vous commencez à vous imposer dans la politique. Or, aussi longtemps que vous êtes sacerdotal, vous êtes sacrificateur, vous vous mêlez dans la politique, vous amenez le monde dans l'église. Dites-moi d'abord, babanda d'abord kobundisa ba politicien pas ya église catholique, babundisa Mobutu a Salamabe. Mobutu okei babundisi Laurent Désiré Kabila, a Salamabe azo salelo côté. Laurent Kei Joseph Kabila yé, église catholique va combattre yé en soutenant l'opposition. Non, à l'ongwa kende, opposition au pouvoir. Le nom Félix Tshisekedi a eu pouvoir. Aza opposant, au Bobanda Koluka au pouvoir. Le nom église catholique va combattre Félix Tshisekedi. Vous êtes des païens, vous cherchez à déstabiliser le pays. Les seigneurs, les dieux des chrétiens véritables vont vous confondre. Vous êtes des candidats de l'enfer. Bofinganga lissus. Bokoma lissus na commentaire bofinganga. Bien-aimé, le royaume des cieux est proche. Le Seigneur revient bientôt. Tozana tayaba tourment. La prophétie est en train de s'accomplir. Bien-aimé, je vis na planisphère. Na moni na planisphère. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci Abba Père pour ce message. Merci pour ce que tu es en train de me communiquer maintenant. Merci parce que tu m'encourages. Le Saint-Esprit m'encourage encore. Le Saint-Esprit me souffle encore de parler plus fort. Merci Abba Père. Aksanti mukombozi mwema. Aksanti jamadari wetu. Aksanti mufalme wa bafalme. Mukombozi wa bakombozi.
we peke ulipokelea jina ile iko yule ya manjina yote. Biblia inasema kwa jina la Yesu makoti yote ishuke. Merci Abba Père. Jésus revient bientôt. Répentez-vous. Méfiez-vous de l'église catholique. Ce gouvernement congolais à se confier encore une fois dans l'église catholique, vous allez échouer. Je parle comme un envoyé de l'Éternel. Je parle comme un prophète du Seigneur. Je m'adresse au gouvernement congolais. Si vous allez encore vous allier à l'église catholique, vous allez coopérer avec l'église catholique, vous allez échouer. Et le peuple va se détourner contre vous. Chrétiens, n'ayez pas peur. Ceux qui ont Moussala ont imposé le vaccin, appelle-nous. Nous allons déclarer Maloba au Kolo Tchena Mounoko. Le Kolo Nayo. Tokotinda yo kendozo au vaccin. Le diable va se compliquer. Le diable va se compliquer. Notre Jésus, c'est un dribbleur comme Lionel Messi. A on dribbler. Quand on a produit na yewana, a zo dribbler. Yo motoso yango, t'inquiète. La Bible dit, tout est sanctifié et purifié par la parole et la prière. Vaccin wana toko purifier yango, toko sanctifier yango. Pouvoir nyoso, indice nyoso ya Lucifer, o ezana kati toko détruire yango, toko zwa yango en possession. Car la prophétie dit, partout où fleurira les plantes de tes pieds, les lieux te sera donné en possession. Gouvernement congolais, faites attention. Confiez-vous en Dieu. Confiez-vous en Dieu. Il y a un message, je vais donner ça après. Confiez-vous en Dieu. Une fois que vous allez vous attacher à la secte catholique, vous allez échouer. Je parle comme un prophète. Na yebi ke danger koya. Na yebi ke bakolukanga. Je le sais. Le Seigneur m'a déjà averti que bakolukayo. Bakoluka ba enlever yo. Bakoluka ba faire disparaître yo. Mais les anges du Seigneur vont me sécuriser. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était le message où il y a qui lobby na boutou. Le Seigneur me dit transmettre ce message. Bino bato bozozo atan ya kofinga ba pasteur. Il est encore temps. Oyebite bitumbani ni tobundaka pona bino. Oyebite. Pasteur ofinga kawana. Oboya ka kokabela ta $10 na yo. Pasteur wana. Oyebite bitumba bundaka pona yo. Mbongo na yo. Mieux vaut pesa ba comédien. Mieux vaut pesa ba musicien. Mais ceux qui ont joué au péché pasteur a commis escroc. Que Dieu bénisse. Fondation Alain Dele. Zambe azwa lokum. Parce que bazo faciliter biso musala ekende liboso. Bakoki koyoka biso libanda mboka te menanzela ya chaîne oyo. Bazo tinda biso to kende liboso. Évangile kende tina Amérique. Bien-aimés, vous devez apprendre à soutenir les hommes de Dieu capables de transmettre l'évangile. Parce que vous ne savez pas ce que nous rencontrons dans le ministère. Je crois que maman kolo lisolo oyo. Na monya benginga kutu na 12 heures pona sambela pona. Maman moko benginga na France. Abetelinga lisolo na ye, c'était avant-hier, le loza mercredi. C'était dimanche ou lundi. Maman wana benginga azobetelanga lisolo na ye makambo ko makana ndako na ye. Aza marié, mère de 2 ou 3 enfants denga yebsakinga. Mais alota kaka nyoka na meto na ye. Chaque fois que azola kana nyoka. Mokolo na zoyebsanga ke prophète vendredi na moni nga na vandi bona lali bona moni munoko na nga efongwami nyoka wana aye akoti ntisi mutu na ye na munoko na nga. Chaque fois zo mona ka eloko moko wana nyoka wana azaka kana ndako na ye. Lobi maman, ce n'est pas possible. Alobi prophète na banga kananga ko benga basali ya Nzambe. Mais yo nazwa numéro na yo kala. Nzamba a convaincre motema na nga kaki na benga na banda ko boy ko benga. Mais lelo
ndenge na moni nyoka wana zoya kokota nga na nyoka wana aye alungu esika zalaki aye kokota na munoko nanga chaque fois lala kana pembeni nanga na mbeto mais naza sûr que na benga yo mama betelinga lisolo na bisi mama ke zela na tuna na nzambe onzamba oloba na be na yeko benga mama wana c'était ba 0 heure ayamba kité lobi na tongo na bengi ayambi te Hier, na expliqué, maman, regarde ce que le Seigneur me dit. Regarde, fais ceci, fais ceci. Alors, papa, nazo sala yango kaka sikoyo. Maman a sali. To bandi na ye prière. Prière ya liboso, to sali ya repentance na maman wana. Na déclarer, na déloger pouvoir ya nyoka wana na ndako na ye. Maman lali kimia. So yoka butu ya lobi eloko esalemi. Ngana lali na ndako nazana mo pasteur moko to invité à Outi Congo Central zo pe séminaire na église ya lali na chambre ngana lali na salon na tapis nazo si souvent soki to lingi to la to bomaka minda nazo mona na ndako lumière makasi ngana situka boy je me suis dit oh message mususu e yenzamba linga pesa nga message mususu to nini tana situ na osala effort ya kofongola misu na mona ke o lumière eza ya nini c'est alors que nazo mona na kati ya lumière nazo mona nyoka zokota na salon nanga nyoka koti mais eloko ekamusinga nyoka zoloba tango koti atamboli akei na mesa ya TV alingi mesa ya TV siko atelemisi mutuna abandi koloba maloba nini nyoka zo ebisanga azotangela nga kombo ya mama wana nakoko tanga kombo na ete parfois batu bisu ba yebi nakoko tanga na mediati azotangela nga kombo ya mama wana azoyebisanga ye tika ye se retirer na makambo na ye ko sambela pona yete ko déclarer na vie na yete tika ye éviter ye tika ye na makambo na ye soki o continuer na zoboma yo les serpents me dit ça na wuti ko betela ngo kutu papa Alain ndele libanda tango to solo na ye libanda Azem sanga soki o meki na zoboma yo se retirer wana za mutu na ngai. Je lui ai dit au nom de Jésus-Christ, ces corps-là et les temples du Saint-Esprit, tu n'as aucun pouvoir. Na si tuki malamoko na bandi ko intercéder. Na telemi na bandi ko déclarer, na déclarer na Obi ke ti lelo na beteli mama wana lisolo wana. Regarde le risque. Oyo tozozwa na ministère. Tala risque tozozwa. Soki nazalaki na bana na ndako, soki nazalaki ata pasteur moko bo faux pasteur moko, balinga babo manga na butu wana. Balinga babo melanga ata mwana. Maintenant bato bazo bunda pona bato bongo spirituellement. Toi tu te payes l'élixir ya kofinga. Que le Seigneur vous bénisse. Numéro na biso eza wana. Ozana problème au etali vaccin, appelez-nous. Problème nyo sozana ngo ezo compliqué yo. Mon Dieu est capable de tout. Il va opérer quelque chose. Na pesi pasteur Jean-Bertil Mbote na France. Pasteur Guy na Anvers. Papa Jean-Pierre Kadima na Mama Solange na Canada. Merci pour na ba conseil na ba soutien nyo so pesa biso moralement. Courage ou encourage biso pour to lo ba vérité. Mama Rose Teko na Belgique mais ozoyo kana lisusu te. Mama Béatrice na France. Nzamba pambola bino. Marie Sylvie na France, nzamba pambola bino. Bande ko nyonso ya États-Unis obozo bo dépenser mbongo na bino poto koma na États-Unis na pesi bino mbote. Tozo ya déjà tozo se préparer déjà. Bande ko Canada pe mbongo nyonso bo dépenser pona séjour na biso pona ba billet nyonso bo sali nzamba pambola bino. Bande ko Belgique ba déclarer que au salika programme ya États-Unis, Canada, France, biso ba to Belgique obo sali biso na bo sali bino to je viens. Que le Seigneur vous bénisse. Joa lobo kona yo tiana tolo nazo sambela pona yo. Moba kemeshini mwena menji zambi mukole. Chilobo cha makanda. Muti yonso limuva message yo. Nyuma wanzambi wangata possession wa viwenda. Satan na multiple possibilités. Système. Wazo linga corrompre monde. Bato ba appartenir na ye. Na baby simisala na bango. Elembo ya molimo monsanto ezala likolo ya moko na moko. Na kombo na Yesu. Amen.
eza prophète Félix Grâce les jeunes lions na pesi bino mbote na pesi papa Alain Ndele mbote na lingi na pesa annonce moko bien aimé bolamu il faut koloba yango papa Alain Ndele asaleli biso orphelinat na biso au lieu tokendaka ko soutenir bana ya libanda asaleli biso orphelinat Christ rédempteur. Donc toza wana poto soutenir yango nga moko na descendre sur place na okende kotala bango tozwa charge ya bana msusu totangisa bango tolandela vie spirituelle na bango mwana oyo azana problème spirituel tokolandela tokobengana te parce que nous avons l'esprit de Dieu ozo contrôler nyonso. Nous sommes là étant chrétiens pour te soutenir bana wana. Je m'organise na bana nanga nyonso ya poto oba soutenir le ministère na biso bo soutenir biso mokolo tozo kita place wana esika papa Alain Ndele la saleli biso orphelinat toko salela bino image boko tala yango toko soutenir bango to sombela bango biloko numéro na biso eza wana numéro ya papa Alain Ndele eza wana pona ko soutenir orphelinat wana toko kende toko sambela pona bana toko soutenir bango toko contrôler étude na bango kezo salema ndengeni nga prophète Félix Grâce na ozwa charge ya bamisu na futela bango classe. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse Nouvelle Tendance TV, que le Seigneur bénisse papa Alain Ndele na ba technicien nyonso ba cameraman qui met en zambe ya Aïdi na bala et la tabino. Que le Seigneur vous bénisse. Tana yawe tokumisa yawe biso vanso po ete bolingo na ye jangi nzelo kasi na biso Smart Music. Pena moyo baba nzaya tunaimbila muzika yawe pena moyo baba nzaya tunaimbila